Yabiso yango yo. Yeah, many love changes, but the vision still the same. Evolution in my vein, and when this business I don't play. Moving up to higher places. Start from Te mama, chaîne na biso ya biso podcast kosi na wenzangano, bino za koto bilambe to te kama expliquer biso na vente za ndenge ni. Bonne année ça parce que bon on a ma bonne bateau exacté l'année passée na année oyo est différent puisque l'année passée to bande côté capien année oyo donc souffrance et ramouende biso ba coopéra et le 1er décembre to zala koyoka 11h 10h na za sur la marché mais dans la 14h oyo na zaka kawa donc nazo ko baka bona luka ne puisque ata moi muke ya kokendo tchate loko na monoko eza bongo mabele a tiangu totika babona nede ezala to baye mwa moko mibale na biso tokopoza papa lentala biso bana ndako baone ba fazer nde baozo ba ine anani ba fazer ba ine 01 ba deuxième mais biso tozone biso parler tala to musika bonne année Abi o tiangu merci beaucoup ba faites les gandeni mas faites les gandeni bien fort. Bonjour, bonsoir, très cher internet, chaîne YouTube, il y a ce podcast TV en tout cas. Un grand merci à vous, très chers abonnés. Donc, vous abonnez massivement à la chaîne Abino Kaka, Nengeza Balobi, Awane Masolo, Awane Sika, Topé Sabino, mes informations vraies avec votre humble serviteur Watakin Fenkate, Lion de la presse congolaise, en mode Exode 14-14, toujours Kaka, Nengeza Larana, Sima Caméra, Nazaki Bon avec Montréal, artiste Koko Safukara Nengeza. Un grand merci à vous, Balobi, bonana, Batu Nyonso, Obalingaka, chaîne Yabiso podcast babi awane makambo ane sika topesa ba information vrai kaka ndenge la donc sans plus tarder balobi le tozolo bela mingi spécial bonane bomona ki bongo spécial Noël ba petit ba pesa kinteke ba baloba ki lo ba panzai kaka ba masolo ka ndenge za donc le sko to sala bongo spécial bonana donc le za bongo première journée donc première semaine donc mokolo ya lundi quoi donc le lundi 1er janvier 2024 babi année à 2024 bena makambo année ba bénédiction balobi bo zappé écoutez vous allez toujours la chaîne na bino bolinga mingi bena ya biso podcast TV un grand merci à vous et car ndenge les trio donc les trio bonne année na batu nyonso tout balanda bena chaîne na bino ya biso podcast TV yanga ya yo ya biso nyonso babi awande masolo kaka ndenge zalaka donc voilà ndeka na bana na début tozo kota sikoyo na toza ana kimbati tozo kota siko na wenzi ba wenza nganu to le ka ba différents venus ndenge zalama mingi bena toza toujours ba marché parce que tout à la ndenge vente comment bazo fêter bonne année ya 2024 car ndenge zalaka boko yo rappel ba réaction ya population moko la moko ba ko panza pena te ba ko pesa pena masona ba ndenge zala balabi tozo kota siko ndenge zala après ko quitter awa siko parce que to kene na mo ba site to kota pena ba 4 quoi ya ville province Kinshasa et après awa siko bomo na biso bongo na échangeur après échangeur to kita suko wapi la gare centrale sika to ko panza susu nteke na biso nengezala merci beaucoup on se trouve juste après merci Mbote papa chaîne na biso ya biso podcast kiti na wenze ya ngandu na kimbantseke mekana ko expliquer biso awa na kata wenze biloko zo somba mandenge ni pona ko fêter ko lia kitoko na bonane bon en tout cas biloko zo somba ndenge na moni atimi baye barate mboka na mboka na Afrika eza na ndenge na mboka kaka neti biso na RDC précisément na Congo donc to fait na biso avec Soso soki côté na Nigeria on peut faire na fête avec Bantaba même so pousser côté Mosusu on va faire avec mais en tout cas pour ngai fête na Monique et les gars on a ndenge na biso on a bien surtout que quoi kimia za na kimia liboso na fête les gars no bien peut-être yo tikana bon balabana olo bakoye kolobate qui fait les gars bien na ndenge na biso Monique Monique anguyi mane ba tutana na wenze ba tutana na bango na ndenge na bango donc on doit soulever ba point de vue à salubrité bon na to peut-être ka be faute mingi na ba administrateur matériel penda musala oyo ate sengeli ba longola ka biloko zate ngona buku mesro to ko sika oyo bako voter conseil municipal bako voter faut le matériel là tia ta ba trois pine ya ko misa ba zelo ezo ke na ba dank ba bilo mwa ndengwana
et puis bato automatique bazana bien équipé matériel ezate pousse moko epola papa écoute bukana moi te pesa ba faute ba initiative était dans on avait monté ba partie na ba monté mais et mon matériel nena bato baza insuffisant donc a débat ezali aye moko aluka bato abakisa ça na msana bien so lelo ndenge soso elia makabilo elia makana fête est-ce que soso était comme normal on a dit ba déclaration za mingi au moins ba nini bazo confondre tu ya dollar ya lero wana tu ya dollar ya lero ndenge dollar ezo mata soso pe ezo mata mais en tout cas c'est soso elia mi so mtalibia kosi ya kosi so mtalibia ndanga na kosi pungai ngabe na opérateur économique na kata marché ko baka donc za ça technicien na machine hawa ya ba mungu ba nini ba pungu ba mungu ba nini marché za na ndenge za la bato bako za pete ko bato bakufa ko ta rien ezaka nguima ko ya nguima bato ko bato baleke bele wa uti koti ya ko te bandoki bakota te ezaka bato ba so ko tongona ndoki so ko bandoki ezama bandoki te bona ne ileki na okala me na fati beton mutu nkombolo bazali akata fufu malamu lelo yayigali yango mona kini mona pomme selana be pomme ba bena biso kote kuna mote na bazali mote na mama Denise bazali mote be na grand frère de mère biso de vie kasi via sel mwambe ba mobo to ya na 10e mairie ko ifza rapport ba mère biso de ba pour suprême te pour de pas mère peut y moko to ya kana limite te expliquer mama arti que tali comme ça na ma eza boy mona kini mama dollar ça le bien qu'on a s'intéresse dans kitsango pour me dire mama dollar au kitsango alors ba dollar e ko kita ko ja biloko ko atota na kuzoze toza sir na ye mama ba na s'intéresse na chango au kitsango abu ya mbote mama chaîne na biso podcast kitina kati ya wenza ngandu tomoni ozoteka yebisa biso vente eza ndenge nini mpona mokolo ya fete bo papa mpona mokolo ya fete toteki me nde totekelaka te mpona nini mbongo maboko ya bato eza te biloko cher tosombi biloko cher bato bazolela baza na bambongo te toteki na pasi to basusu toteki biloko cher basoso mosusu epola mpona nini le 25 bato batekaki bien te courant ezalaka malamu te awa biloko oteka ya kopola biloko mosusu eza ya kopola basoso eza ya kopola biloko cher vie cher donc tozovivre na boye okosenga na leta saa nini tosengi na leta vraiment donc ndenge azwi bokonzi mpena avandi lisusu na kiti donc abongisa nanu mpena mbongo po biso bakorea tolingi kolia kolata komela mais tozofete oyo eza ya pasi boye tozolia na pasi tozomela na pasi biloko eza ya komata abongisela biso tolinga na biso kolia komela kolata soki abongisi yango nyonso ekosimba yango wana mandeko ya kozwa su bavoi mais soki abongisi te mandeko ya mpenza tokochange mokonzi mpo tovoteki ye mpaza mwana mboka abongisa mboka asabimaka mamalamu na mboka ndeti ngai natekaka nanga mbongo kodefaka na defi oyo natie bilo na mesa kapitale eza te mbongo ya bato na defi nde nazokangisa mileki nazwa nazongisa mbongo mpo nini vi eza pasi leta ayoka biso mawa abongisela biso bavi totangi tosuki na weti abongisa misala mpena ndeti nga boye natangi me nasuki na bepisi mpona nini misala eza te abongisa bote mama tomoni awa ozosomba bepisa biloko olamba mpona bonane mekana kobetela biso na lisolo bonane ezoleka ndenge nini bonane ezoleka ya crise ya pasi ya France bilamba naye na sami na okonsoma bana bilamba talo soso kote okutu moya koloba eza te soso talo koleka kotileka bepisi tala bepisi siko eloko nini ezosengaka soso esombama te ezala talo kasi biloko ya chien biloko ya chien mbongo eza te na maboko ya bato ezosufrir neti akomi susu bandeli deuxième mandat na ye asala esomamba kitoko tosepela tozalaki elengi makambo tu ezileka kitoko tosepeli mbote papa tomoni awa pena na mesa na wenza ngandu esika pena basoso ezali yo moko toteka mekana kobetela biso lisolo journal lelo mpona bonane ezoleka ndenge nini na vente na yo ya kolobela mbanga pasi yo mosomona tala wanti tala bamama lo biloko esili bakezongela biloko elakisi deja mokonzi ya mboka asali eloko malamu fati beton ali ya tondolo bavoisin baboti deja bichamo na bichamo tala biloko nyesi me toyoki bato baleli biloko eza ya komata biloko nde eza cher basoso mpe bambisi mosusu ezotekama eza mpena bien te biloko nde ezalaki cher me miniti oyo kongola liaka kaka na pasi na miniti nde bichamo na bichamo tala biloko nde esili tala ba maison kuna batiamwe talaka ba maison
polakisa pozwa image batiango elakisi mokonzi ya mboka asali makambo malamu me biloko nde kaka chere eloko nini esengaka biloko ezala chere esengi baministre na biso bakosala nde balandela nde balibanye nde bati baboma biso na congo biloko nde chere balibanye bati baboma biso eloko nde kosenga oyo leta kobongisa mpo lelo vente na bino mpe ezala bien na kati ya wenza ngando eloko kosalaka bien alandelaka bapri kaka biloko nde kala ezala so toteka biloko mutu ana tike biloko toteka juste normali mutu ateka eloko na pri na ye normal bautosongela basoso so image ya mama ndenge azongela soso bichamo na bichamo bakwasa baboti bichamo na bichamo apati beton ali ya tongolo bichamo bonane zate te mama chaîne na biso ya biso podcast ekoti na wenza ngandu bino oza koto bilamba ezotekama explike biso nanu vente eza ndenge nini vente eza oteka te bamama ntango bazala na bamwana poso nyonso dollar likolo biloko ezotekama te po tosuka wana soso mpe kuna emati siko biso tooteka te batolia ndenge siko eloko nini ekosenga na leta sala eloko kaka tosengaka pa leta akitisa nde dolar soki ekiti vente mpe ezalaka bien para akoka kosomba eloko ya mwana me mbongo te koya likolo para aza na 7 bana asomba yango biloko ndenge omoteke mboka ekende mabele. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business, I don't play. Moving up to higher places, starting stronger, we gon' finish it. Standing on the rock of ages, either way we gonna make it. Feel the vibe in the air, keep it 100 no less. Try to do more and say less, only aiming at success. Hard time couldn't break us, in exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories still need to explain, but the truth is marvelous. moni wana kati ya marché sika bazoteka bilamba vente eza ndenge nini mpona bonane eza lelo bonane eza bien te parce que mbongo na maboko ya bato eza te bane passé na ane oyo eza différent puisque ne passé tobande koteka bien na ane oyo donc souffrance era boye ndeti biso bakopera lelo le 1er décembre tozala kokoyoka 11h 10h naza su na marché te mais tala 14h oyo naza kakawa donc nazokobaka mpo naluka nefiske ata mwa moke ya kokende tia te eloko na monoko eloko nini ekosenga mpona leta abongisa mpo vente marché nyonso ezala normal tozosenga na président de république asoutenir biso donc atia social toza na posa social puisque yango social nde kopermettre biso tozala bien mutu nyonso to azala na mbongo puisque asomba mpo biso mpe bateki mpe tobika me bato baza na mbongo te puisque fi eza pasi mpena na conjoncture ya sikoyo donc pasi makasi donc na ngolo ya nzambe kaka sa nzambe mobulu yango tozosenga président na biso Fati Beton asala mpena makasi mpo alongola souffrance ya mboka souffrance eza makasi vraiment makasi banda na yaki 3 pièces ya pamba bana bazozelanga na ndako papa kende koluka zoya na bilamba zoya na basoso mais il n'a rien donc voilà ndé alobe na bino kaka ba internet na biso ya biso podcast TV donc ya nga ya yo donc ya biso nyonso donc chaîne na bino yango yo d'abord s'abonner massivement donc zappé ku tuté en escape na bo sa information vrai kaka ndenge zalaka ah ne vous avez information vrai kaka ndenge zalaka voilà nous sommes précisément à dans la ville donc na ville tous bon na ville na commune à Gombe heureusement na bon ça donc boulevard du 30 juin donc boulevard du 30 juin yango yo et puis na simananga meuble na bozomo na jaune wana soza comme ndé wana ya soza comme ndé wana donc kaka ndenge zalaka et toi pe na ville awa koyeba population comment bazo fêter bazo fêter pena bonne année donc nouvel an 2024 wana mboka na biso Congo précisément na ville province ya Kinshasa bomoni bongo tozaki bongo na Kimavi donc na Kimantseng na district ya Tchangu ce que toza na district ya Lukunga
Donc Gombe ezalaka na Lukunga, toza na 4 districts na ville province ya Kinshasa, toza na Tchangu, toza na Moamba, toza na Lukunga, toza na Funa. Donc voilà, naza awa siko na ville, tobeta siko mbela, to solola, to panzanteke, comment population bazo fêter ambiance ya bonne année. Babi lelo ezala kudia kunwa. Mais toye ba répéter, ndenge to tuna peka la population, ezalaka mingi na ba bonne année nde to mona pena ba parler. Moi loso la mami belé moi na lié pena atondi na ba famille misusu na ba famille nyonso te. Mais la famille misusu ezalaka non bana pena moi musuni moi kala. Zala mingi bale game pondu matembele ndunda batie moi poisson. Bazafa badame ça le bango moi ndenge. Mais lelo pena zala pena moi na pena azu pena lipeka soso yemo ko zo potana nango soki pena badi soki pena loso azo bunda nango yemo kaka ndenge zalaka. Pona nini ezalaka na ba fête. Pona ezalaka na ba fête. Yango to kiti awa na Gombe awa to kapé réaction ya population. Ba para ba bimina bana na bango. Bana baza satisfait, baza satisfaite et car ndenge ezalaka. Mais ba excuse belé parce que nde bozo mona bongo gare centrale donc gare wana place wana za siko wapi bana bayaka tuluku bayaka pena ko sakana kaka ndenge zalaka mais na bokasi kaka ya gouvernement congolais bazo bongisa yango bazo ko entretenir yango bazo ko améliorer yango bazo lamba yango otongo zonga su ndenge zalaka tongo to yesu na balifanto ezala pena kitoko makasi mais lelo mingi pena spécial bonne année 2024 babi makambu tozasiko awa na boulevard du 30 juin safu zolanga pena BCDC donc immeuble ya BCDC na sima ya safu donc BCDC ngona siko wapi balar pena ba mongo ba mosolo baka kotika mamebele za na katika wala ndenge za donc immeuble ya BCDC ya ngona safu kaka ndenge za la en tout cas un grand merci à Montréal artiste Coco Safu voilà BCDC ya ngona. Les amis découverte mais tu profiter pour le voir tous à la ville et tu beta pena masolo et tu l'axabino kaka ndenge zalaka mais to sur la bonne population koyeba vraiment ndenge nini bazo fêter nouvelle an ba yambi ngo ndenge nini est-ce que et côté Simon Koko sona mabota mususu et panzi mabala parce que bonne année panzara mabala bonne année panzara pena mabala et zalaka pena mo pena que non chéri moko ba sengaki type na yemo la ya pat voilà rakabelo type abi que non nazala ngote alors maman il fallait comprendre que papa zala ngote parce que ezana ngo ba jour ici na ngote malgré fête mais ma bale panzani ba misusu ba betani mama kofi ba bamani banzeta fufu ba bamani banzeta maboka mikolo kaka ya babona ndenge ezalaka est-ce que 2024 apesa bongo ya 2024 apesa ndingona toyebite tout sur la carana population ndenge ezalaka et puis na sima ya artiste Coco Safu zolanga vraiment donc galerie présidentielle voilà bozomona naza juste et na galerie présidentielle bino bozomona sima nanga wana galerie présidentielle et to tambola pe coin to tambola 4 coin to tala kaka ambiance ya bonne année ezolekela ndenge nini ezolekela ndenge nini parce que tout va juste après merci. Donc voilà, quand il y a le bail na bino, tout ça a na ville donc na Kinshasa donc na commune na Gombe, tout monde pena papa na biso tambola pena bana kaka ndenge zala donc bonne année na bino partout bozola na biso ka ndenge zala ka. Mbote papa. Mbote. Comment on dit papa? Comment on dit papa José? OK, merci beaucoup papa José, tout monde na bana 2024 papa José aime bien ndenge nini? Ah, biso bandi bitondi makaka ndenge mbole komela. Ndenge zalaki année passée, vous avez difficulté zalaki, mais Trolingate continue. Déjà ndenge sele lelo ndenge mwambu le beta ki lobi le 31, cela veut dire que 2024 ngana bien on est on a mapamboli. Et puis ya motu ezali trandaku na biba visiter rebelle. Na moniteno ando na bandanga avec succès. Ya ngwana na sepeli pour 2024, ya ngwana na beta toura wana bana na zo mo photo na tambola pour déjà partir le bisto banda musa. OK. Merci beaucoup donc telo papa la biso je sais le bazaki na veiller. Ok, merci beaucoup papa. Est-ce qu'il y a une différence entre 2023 et 2024? Différence c'est quoi hein? Même ceux qui m'ont acheté dans le magasin, les lots acheté dans des moussus, le acheté dans des moussus. Bon, on a mbula mobimba, na mbula ne kokane kokate. Bon, 2023 les qui n'ont pas 2024 total en des. Mais il y a bien aussi des ba poni ba kanjasika.
tout le monde était non makambo etomba na mulongo donc 2024 on a plein de succès. Okay. Merci beaucoup papa José, bonne fête. Merci à vous. Okay. Merci beaucoup donc né la ben abino kaka donc beaucoup réaction ya population bazo sepe la pena malgré likolo azo sala biso moi net carrément on voulait robeta te to ko panza pena te to ko beta pena masolo ndenge zalaka papa na biso tuko bakino pa na ye oui différence entre 2023 et 2024 actuellement différence ezali mo ba kokoso mike mais avec Dieu tout est possible car ndenge zalaka donc voilà toza pena maman na biso maman ne so pas ali ndeko toko sola spécial bonne année papa. OK, merci beaucoup. Comment on est papa? Monsieur Sylvain. Monsieur Sylvain vandi wapi? To fandi na de bonhomme vers Matete. OK, merci beaucoup monsieur Sylvain tomoni awa na ville awa na bana et puis na bandeko maman biso pe azawana ba fête zoleka ndenge ni. Bon, fête eleki nango bien. Fête eleki bien en tout cas très bien vraiment. Sans problème. Fête eleki nango bien. On a zoma jana ville presque batu baza à part kama watu zana ngo gare centrale les okanga nini espace na soto kanga saba futu za ko kangama donc vraiment ça se passe tout le monde misala silité c'est comme si wabanda pe misala retard. Bon, choisate to kanga sina so photo à place msusu bon. Pour mes en côté. Tu as dit qu'à la prochaine fois vous allez bien. OK. Merci beaucoup. Moi mon tuna monke papa na biso Sylvain na bi ke bana oni britannique côté bozali fa bambote na binoka ndenge zalaka. Bonne année na no ali ezala liboso. Bon, normalement ezala bonne année hein. Félicitations. Ezala bonne année parce que ezala janvier, le 1er janvier. Noël na décembre. Voilà. Donc bonne année ezala liboso. OK. Merci beaucoup na cause à l'intratina sur la pena bébé. Bébé ça va? Oui, ça va? Comment on a bébé? Toza pena na fête vraiment. Na me mapena bébé na biso. Voilà. Waouh, bana oni britannique na bi côté bosaya bosepeli bébé ça va? Comment on a bébé? Comment on a? Yaza mutation en plus abiga mama bozong sanga mangona na una ke damela nga soso. La ke ole soso na mela jus na nga kaka ndenge za la bozo. Ko misanga trop hein bébé. Bonne fête hein. Kélia Soso, Naloso. Au bel temps, merci beaucoup, c'est très gentil, papa. Je vous souhaite bonne fête de fin de l'année. Merci. OK. Merci Bobabi donc tobani bena Anéasika car ndenge zala na makamuna ngo donc Anéasika na makamuna ngo donc to boyu kucho so ngene so neni non Anéasika 2024 et na ba makamuna car ndenge zala balobi awa ne makambo saboni massivement en tout cas kozala pena bien makasi bozo mona ba parents bazo toujours ko s'appelle sabana na bango donc o bozo mona bongo za immeuble ya Onatra donc na simana nga immeuble Onatra donc ba parents bazo kaka ko s'appelle sabana bango bazo tamusa bango et fallait que base là vraiment na kati ya car mais na gare centrale binomo bozomo na ba tiango monde ba clôturer ngo en tôle à bleu donc ça dure que bazo sala misala pour que à la prochaine susu ba makambo ko za na kati wana ba belé ba la ba kozala satisfait kaka ndenge zala donc boza péter boza abonner massivement. Il y a biso podcast TV on est makambo on est caso bozo ba information parce que biso to kota pena ndengeza donc respect na ba abonné na biso donc ba bonne année na bino ba abonné ya biso podcast TV yanga ya yo ya biso nyonso donc ya biso podcast on est makambo kaka ndengeza to ça toujours na Gombe donc na ville quoi balobi ya boyo kutu ezalate spécial bonne année ba fête ezoleka ndenge nini moni population bazoba ke non misu ezoleka na ndenge misu ba ndenge mais ya pasi pe mawa comment on a vraiment na commune qui monte que précisément na marché ngandu ba misu bazosomba ba poulet misu ezamo ba kokoso où allons-nous le peuple congolais mboka na biso vraiment tobi ke ba ko bongisa ndenge zala c'est tout juste après merci donc voilà bonsoir et bonne année mon frère. Bonsoir. Comment on a? Bienvenue. Papa Nabiso, bienvenue, merci beaucoup. Tout le monde a précisément dans la ville Awa. Comment ça, tout le monde a tourné? Et naïmo aussi pour ça. Nous souligné ngai abateli ngati akombisi ngai na fête c'est une sepelisan zoto et on a nayo kangama photo na sepela. OK. Merci beaucoup 2024. Oyambia onengeni. Tenaimba onisengo vraiment. Fête zoleka. Eleka normal. Pepele. Ya ko baezali ya odame peza. Ya ko baezali ya ko liezali na sepela tendeni. Ba misusu baki bakufi ba misusu baki hôpital nganda mapesinga courage na te misi na sepela. Ya ngana yo sepelisan zoto. OK. Merci beaucoup papa Nabiso.
bonne année à 2023 né à 2024 différence ezali pana yo moko te différence ezali oui neti ngana yaki namoni bakangi tokomi kanga photo place misusu yango na mon différence ezana ngokaka yango na ilo misusu lo ezali. Mais pourquoi tout le monde a mingi ezalaka na ba fête nde so tokomi na ba famille na sauté donc ba famille na sauté so tokomi ka ba jour ba fête au moins pena ba palo senti que mouvement ya moi ba jus moi ba gâteau moi ba soso ba Thomson na minene wana vraiment ezala ndenge bani essaye para sipelisa mwana nzamba bateli bango apesi bango pema moko tabeli moko takufi essaye para asaila mwana yango ni singo le père ozaki na fait olobi za na fait lobi TV mazani na parler place moko na parler kasi na lala kite na komisi nzambe kaka na vandi nga na sambe na ngai na ndako na komisi nzambe nda bateli nga pesi nga pema yango na telemi yango na komisaki. OK merci beaucoup mon que ozape na stage ozape na maele moi question mon kaka bonne année na wa ni ezaka liboso bonne année Noël ezaka liboso bonne année na si mais ce total bonne année ezaka ndesi bonne année ezaki na 2023 Noël yango tokoti bonne Noël ezaki na 2023 bonne année yango tokoti na 2024 non bonne année ezalaka liboso kaka ndenge ezala merci beaucoup na pe na frère nga awa yepe to monde awa mbote papa mbote yango pe na ngai comment nani comment Christian papa la biso Christian voilà tout le monde a na ville kanga ba photo mo ba turu ka ndenge ezalaka ba fête ezoleka ndenge nini chez papa la biso Christian ti na maman vie en normal ta ge président biso Fati ya président vie en normal Fati Beto ate président biso a vini to biso ma vie en normal to fêter pa bona nango ma pe ka normal za masaka e bate biso ka ne to komisa ba bona na ni to fêter pa ndika normal ta ka te pe nango lo ba no ni lo ba pe maman ani ya ngwana ka bani siko papa Christian lelo wala la wapi lelo nga na boy na mo seva ka libana ta ba mo boy la yo ke lukata pasta te na ke ta ba mo boy ba mo sa mo mukili bani ta nda ba te nga ka na ta mo dimi mo ta église sa ka mo abi ka ta ka yo bi ka pe na ngai dans libana to papa Christian la l'église te nga te na lita ka libanda ka pe na ngai ka libanda pa na ka libanda ba ta ka mo mukine ke nango la ta lobi na ka ta église sa mo dimi mo bo ta ba ta na bona nene o sa ka bo me le lopenda na ka ta ba ta na ba isa ka mo normal makambo ba no sa na 2023 2024 fotika ngo te na sa ngo su te na bo ka ta ke ga mai na tsaka tona ko mata mukristo mo bo se me aka nda masaka grâce ka banini ne mo ba ka ndi ya ngwala merci papa Christian moi motuna muke nani na vena bino obo be banana na 2023 ngana bo na ba te be ta personne na be bana ba mo me na 2024 na nga bongi sala ba to mara ba ka normal ponza masaka ko yo muto banda to bango babanda ka bango ne babanda pe na nga ba banda ya mabe finga ba me na nga na tama ba uti ateme nzambe ka bata biso bango 2024 te bona se ya na tsika na sina ba na mai ka sina ka pe na nga taka yo na tsika na mai sia ka na nga to ba ka normali nzambe se ndeko masina ba 2025 na se pas sur makasi fort makasi. Merci beaucoup papa Christian bonne année donc check na bi ke to rekutana na jusqu'à ndenge zalaka merci donc la fête continue donc bonne année donc na tout le monde bonne année na ba abonné na biso tout donc abo s'abonner massivement na chaîne na bino bolinga mi makasi ya biso podcast babi ne pena makamuka ndenge zalaka chaîne nanga ya ye ya biso nyonso ya yo ya biso tuka ndenge zalaka bo like bo partager massivement et koza pena ki toko makasi ka ndenge za babi neska bozo ba information vrai iska bozo ba information vrai et koza la pena bien makasi balobi makambu donc makambu balobi soki tolongo toujours quitte à sur place de l'échangeur donc on a limité en place de l'échangeur kuna juste au pesi mwamba boyi ndenge za la gara babi pena kuna ne fête donc fête pena ba tubaye pena ebelende bomoni bongo awa malheureusement na gare centrale awa ba kangi yango parce que bazo bongisa bazo ko melir yango bazo lamba yango po ko dame pena damage moi qui toko ya encore sauté donc to zonga lisusu so be sili to zonga car ndenge za parce que ya biso podcast to kota pena partout tout ça non limité biso zara limité biso bena tokota partout kaka ndenge za donc voilà et toujours tambola après kolongo la biso ado kita sikoyo place de l'échangeur après place de l'échangeur to kota couleur ki muta to ça miato za na changu balobi changu changu mabele to kita suna kimbuta na changu wana bomona kaka ndenge za laka merci beaucoup c'est tout juste après merci. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business I don't play. Moving up to higher places, starting stronger we gon' finish it. Standing on the rock of ages, either way we gonna make it. Feel the vibe in the air.
keep it 100 no less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time couldn't break us. In exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories still need to explain, but the truth is marvelous. Donc voilà, ce qu'on quitte la place de l'échangeur, précisément on a limité. Donc voilà. Parce que la place de l'échangeur, ne besoin mon agaga bana pena belé tout le coup ya ba parents et tout le coup ya bana c'est parce que na fikin kuna autobenga bon foire international de Kinshasa kuna bazo bon ça sala moi misala mike nenge bo monta to l'accès na gare centrale et car nenge za la sko na fikin ba geming et awana na place de l'échangeur donc bana bako sakana bako fêter quand ndenge bozomona bongo bana belé na ba parents na bango en tout cas journée à bonne année kitoko pena awa kaka ndenge zalaka nena fsa bino kaka bozu ba réponse bela bozu déjà ba réponse donc bonne année zalaka liboso après tokena bongo na Noël parce que Noël ezara na décembre bonne année zara bongo na janvier donc tolongola moi eloko wana erreur wana ezonga lisusu te kozala pena bien mingi bozomona bongo ba parents baye na bana na bango baye ko sepelisa bana et puis bongo mo baye pe ko sepela parce que eza azarté donc eza azarté il faut glorifier l'éternel bato pena donc yende mutasali pour que tokoma vraiment mokolo alelo ebele bazana ba morgue ebele bazana ba hôpitaux bazana ba soins intensifs na ba salle d'urgence alors ce qui nzamba peso pena pema donc ne apesi pena wata kini pekate le lieu de la presse congolaise apesi pema karabu ya roloba lisusu devant bino eza toujours na bokasi ya tata nzambe bozomona ambiance déjà za libanda donc na kati kuna c'est que j'écoute ça ça la coûte donc toko kota toko solo la paix na population kaka ne la FC bino kaka donc tout ça toujours na place de l'échangeur na limité awa bino mo bomoni to betaki tiangu to zaki bongo na Kimaville to zaki na Kimaville na marché ya Ngandu to beti sous ville kuna la gare centrale et après to kitisco awa na place de l'échangeur na limité bino to FC bino kaka non il y a biso podcast ne makambo ne sika bozo apena ba information vrai ndenge zala ne pena ambiance totale ba mama bana bazo sepela donc longona tata nzambe parce que il y a biso podcast ne vraiment mingi pesa la trop bon nzambe sans nzambe ma trop donc sans nzambe ma trop on se retrouve juste après merci beaucoup. J'ai déjà visité. Alors tu as visité quoi et quoi et quoi? Les chaînes, ouais. J'ai pris des photos. Ok, Non. ok, Gaspard Saint-Boniface dans la commune de Massina. Saint-Boniface, commune de Massina. Gaspard Mayani, ton nom c'est Ange Ilongete. Gaspard Mayani? Oui. Ange Ilo. Alors, voilà donc donc l'ambiance totale ici à l'intérieur les places de l'échangeur précisément na commune alimité na FSA bino kaka tout ça ce qu'on a quatre vraiment bozomona bongo tout le coup ya bana ba bongo na ba parents na bango ba parents ba ko sepesa bana parce que tout ça bongo jour ya bonne année donc nouvel an 2024 ba parents ba ba collection na banda côté alors faut ba ko sepesa bana bango kaka ndenge bino mo bozomona ba parents vraiment nzambe a komisi bango mokolo yango alors balobi donc les 31 bazaki bongo na veillé et puis lelo sikoyo mokolo ngulu aliaka mwana na ye kaka ndenge tolobaka bozomona bongo etuluku ya bana baye bongo na ba bots na bango voilà donc bazawana ebele bozomona kaka ndenge zalaka donc voilà etala baje et baje ba parents donc voilà namoni voilà namoni pena et ça là ça fait ambiance ambiance vraiment ezali mais après on a pas parlé est-ce que mbeza tu éviter ce qui j'ai et ce qui n'est nini tu regardes mela ba para parce que to côté tu na kati awa to sur la pena na ba boti et puis na bilenge kaka ndenge zala merci. Voilà, bozomona ba bébé na kati likolo ya cheval en tout cas eloko boye vraiment ça la rapena kitoko ya la bana bazala stressé te kotika bana esika moko bavanda kaka nengwana bayoka musique ba décaler na ba venir mais kotamusa pe bana ezarabia tant nzamba sungi ozimo mosolo il faut que se pesa pe bana ezala vraiment bien ezala bien ezala pena bien makasi kaka ndenge ezalaka bino bozomona l'ambiance donc il y a l'ambiance et tout tambola et puis voilà
Bon comprendre embouteillage, embouteillage qui mute za ya ba mituka okota changu mais awa sikoyo complètement ya bato ya kosaka kutu tala plein bato pena ebele bateka mpe biloko ya babona ne ya sa focus la ngango artiste biloko ya bona ne yango oyo je ya bana mwa biloko ebele eza wana bajouer po bana basakana kaka ndenge ezala en tout cas ezali pena kitoko makasi baboti baye kosepelisa bongo bana na bango bana baza vraiment na esengo baza pena na esengo makasi ndenge ezalaka namoni bato baza pena ebele tellement ndenge na lobela bino kaka na bafete tomonaka na bandako ezalaka pena sure kosakana kutu te kota kolia sure kosakana te kota kolia ezalaka na bafete bon nayebi te soki mpe na bamboka mosusu ezalaka ndenge wana nayebi te me biso awa na Congo Noël bonne année yango nde ezalaka mokolo moko vraiment ya esengo voilà et tout ça précisément na place de l'échangeur na limité donc balobi bo s'abonner massivement bo liker bo partager ko zapena kitoko makasi oza chaîne na bino ya ngai ya bino pe ya biso nyonso kaka ndenge ezalaka donc ya biso podcast awa nde masolo vraiment awa nde makambo ta ndenge bana baosakana ezosala bango bien makasi vraiment esala bango bien donc semaine prochaine déjà bana bakozonga bongo na ba kelasi mais lokwa baza na vacances yango ba parents baboti na bango baye kosepelisa bango kaka ndenge ezalaka donc voilà koti opesi mwa mikie osombi billet na yo avant kota osombi billet tango oya siko poza na je opesi mwa mikie na yo et après bandi mala moko kosakanisa bana donc voilà merci on se retrouve juste après merci. Voilà bino bozomona bana vraiment bazosakana bazosakana Congo ezalaka te ko so ndenge nini ndenge bato biso bakanisaka ke non Congo bana biso bazalaka ndenge non soko loko emonani mpena pa bapeti mpena baka bango kosakana donc voilà baboti baye vraiment na bana na bango bazosakana kaka voilà botala nesi petua mpena azomona loko aza na avion tala mama azosala wow ya bobanga te bokaza te ko accident muta tuta na zoki te eza nango na sere za ramo ballon d'air mipanzi nango wana eza comme sous forme ya ballon d'air et moi mupepeza la wana ta mwana tutani ya kosa eloko te da ko banga te tango zimo muke ya ko sepesa mwana e kozala pena bien makasi donc voilà merci donc voilà bana baye ko ba parents baye kotika bongo bana na bango kaka ndenge ezalaka savourer ça la pena kitoko makasi donc 2024 pesi bango déjà makambo donc voilà yango moni baboti baye kosepesa bana bango kaka ndenge ezalaka en tout cas ça pena malamu ça pena malamu mingi ndenge ezala biloko boye ne abela mino bozonga awa na ya biso podcast donc bozonga nulle part ailleurs na ba chaîne mususu te awa ndeka kaka nde makambo awa nde siko wapi vraiment to pesa ba information vrai to kota pena partout na sola pena frère na ngai yepe to moni na place de l'échangeur mbote papa mboti merci comment Jimmy papa so Jimmy to mona à place de l'échangeur awa ambiance ele kanene ti ambiance ele kala vraiment bien fort bonne fête aussi pelara merci vraiment nzambe aza vraiment parce que ndinga protéger biso banini à 2024 ndeto moni on a CP fort mais papa na biso to moni oyemoko tout souvent otiki ba petit na parler ti baboyi na bango ti tout souvent za moko vraiment le ba boy vraiment ba petit parler baya bon baboyi vraiment ça ce que de nia célébrer mo bango ba célébrer na parler banini OK merci beaucoup bonne fête Hélène OK merci donc kaka ndenge bomoni bana vraiment ambiance pena ambiance kitoko ambiance pena sur le kitoko moi j'aime trop les bébés j'aime trop les bébés Safou bébé là moi t'es bébé ça va comment tu t'appelles Chancelvi. Bébé Chancelvi, tu viens dans quelle commune? Comme Kinshasa. Wow, combien de Kinshasa? Chancel, tu as quelle année? Tu as quel âge? 2 ans, 5 ans, 6 ans? Ah, ça stressé pour un Nico, bébé, pourquoi tu es stressé? Bonne année, Bonne année, Maman, Yaya. Oui.
Charité. Oui. Yamanassé. Oui. Chancelvi. Voilà, maman s'appelle Maman Angèle. Et papa? Papa mère. Ok. La fête, ça passe comment? Bien, hein? Bonne année. Ça passe bien? Bien. Est-ce que tu peux crier bonne année? Bonne année. Bonne année encore. Bonne année. Bonne fête à tous et à toutes. Merci beaucoup bébé Chancelvi, elle vient de la commune de Kinshasa. En tout cas, on a ma parole bébé Chancelvi et bonne fête. Allez bien fêter, hein? Merci beaucoup. Voilà, bon bébé la biso Chancelvi et ya s'appelle pena makasi kaka ndenge zalaka. Azapena ya naye la grande. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Charité. Charité. Waouh, tu viens de quelle commune? La commune de Kinshasa. Vraiment, félicitations. Tu as quel âge? Tu as 2 ans, 5 ans, 6 ans? 8 ans? 9 ans. Ok, merci beaucoup. La fête, ça passe comment? Bien. Ça passe bien. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venu jouer. Tu viens avec qui? Maman. Maman s'appelle? Maman Angèle. Maman Angèle, je vous salue de loin en passant. Maman Angèle, bonne année, meilleure vie. Ok, et papa alors? Papa Omer. Papa Omer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux dire un mot à papa et maman? Parce que tu es bien habillé, hein? Tu peux dire un mot? J'ai bien habillé. Tu peux dire un mot chez papa. Tu peux lancer les messages chez papa ou maman? Papa. Tu vas dire merci à maman alors. Dis merci maman. Merci maman. Merci papa. Merci papa. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous et à toutes. Hein? Et à toi aussi. Hein? Allez, fêtez bien. C'est très joli. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est une ambiance totale. Les parents sont là avec leur famille. Bayeko se pesa kaka bana na banka ndenge zalaka eza pene loko moko ya esengo makasi parce que belene la bana biloka bazala ba salle d'urgence bazana ba soins intensifs et bazana ba morgue mais ngai na bino nzamba pesi biso grâce topé ngolu ya ko kutana lisusu vraiment moko leloka ndenge zalaka abi ane makambu vraiment ya biso podcast vous abonnez massivement et vous likez, bah commentaire la bino, bah j'aime et que vous appelez bien ma casque kaka ndengeza tout ça toujours à kaka na place de l'échangeur ya limité après à ce côté que suka na changu précisément na kimbuta kuna tout à ce quoi bien spending zoleka na changu kaka ndengeza mais bozomona ba parents ba epena na sola pena maman na bonne année maman bonne année bonne santé maman oh chérie nous va filmer. Merci maman la biso to moni awa pena ayena bana ay ko sepesa bon kaka ndengeza maman est-ce que toko sola maman mukie merci doit bon comprendre maman belé ba kokala bango nini te bazaka bango moi soni kaka bon mère il faut comprendre ça déjà mokolo kaka ndengeza la rabin bino bozomona tala vela biso lumumba kuna nenga tsaka mbote kaka ndengeza la vela biso lumumba ye wana zawana ye pena première ministre ya mboka na biso Congo c'est Patrice Emery Lumumba au peut toza kutu donc na mois na ele quoi toza na janvier donc Kalaming était déjà toza bongo na férié voilà na pena ba vrai chéri bonne année merci venez wow donc bon copain ba petit misu ba ipe kalama nzala pe fa zonga pale asala manger de damjan car ndengeza la donc voilà bana pena balati bana ba pena songa makasi kaka ndenge bino bozomona quoi bonde bozomona tala likolo kuna ba petit pene belé ba enfants et puis na ba boti na bango pe bana bazo sakana donc voilà quoi donc l'ambiance est totale donc la fête continue bonne année ici la leloté ici la ba fa musu kondaka ti le 31 ba fête kenda ti le 31 oyo bimisa moi le premier kaka osuka kaka wana oyo bimisenga moi na timisenga moi te mais les 5 ezali les 6 ezali les 20 ezali les 10 ezali donc ba jour les apena belé kaka ndenge ezali donc ambiance donc la fête continue 2024 année mort ya makambu babi année mort pena avec Exode 14 ndeka makambu merci on se touche juste après merci. Donc voilà, bonne année partout que vous êtes. Donc continuez ce besoin bonne année Nabino Pena en tout cas que l'année 2024 soit bénie donc on a bisogno so et que vous appelez bien ma cassine toujours na place de l'échangeur
délimité donc awa ne pena makambu bomoni pena tuluku ya batu ba parents bayaya bayena baleki na bango baleki pe bayena bayaya et voilà c'est une ambiance parce que toza siko na tomate qu'on a likolo donc tomate qu'on a likolo ka ndenge zalaka to la sabino sous comment ambiance déjà sous circuler on a likolo na c'est déjà qu'on a bino bozo mona ba chaque ça faut que la ngo bon adena c'est on a déjà bana ndenge bazo sakana bazo là vraiment kozala makasi bino bozo ba j'ai ngwana et voilà donc j'ai vraiment un mois bozomona donc voilà c'est que non tomate likolo donc tomate bina likolo et donc balobi ya biso podcast tozala rapena limité te biso bina to kota partout ndenge zala kaka puis voilà bozomona bongo ba boti baye vraiment na bana na bango baye ko sepelisa bana mais il faut surveillance za makasi surtout même kota likolo la zo banga pena bana ba mati ba place moko ya bien te kokoya nzamba batela vraiment likama moko komate donc voilà en tout cas un grand merci na babone na biso bato ba like kaka bato ba s'abonner à la chaîne et puis bato ba partager l'émission et surtout bato ba ça là vraiment ba commentaire parce que ba commentaire et ça la peine bien makasi surtout même ko liker et ça la peine bien makasi car ndenge zalaka et tout ça c'est ko likola wa na ko sona frère nanga pa ina mwana aye ko sepesa mwana car ndenge zalaka et bonne année merci. OK, merci beaucoup Charles. Papa na biso Charles voilà tout moni wena lifanto ouais lifanto na ngai mwana ngali boso mwana liboso comment Clénovi bébé na biso Clénovi na comment bébé Clénovi pomme zaten merci bébé viens waouh moi j'aime trop des bébés Clénovi papa na biso Charles faites les hommes on est en fait on a zomona izango bien bon izango bien comme il foutait mais awa na zomona izaba makamebele kuna to fudi mbongo kuna droit d'entrée 10 000 francs to poto to mata awa les changer poto ça la visite au 1000 francs to ke kuna na mozole kuna ya premier ministre na biso au mbongo 1000 francs mais bana mususu bazo kota au fele mais biso 1000 francs na kopa teta musu batela baka ba fast ndeni na kopa place wala te ba fast parce que bato bazakuna ba bige o pere mwa le bige wana ndeko wana bana nga boko tabango mais biso to zonga mais tennis ka business to koti 2024 bon talaka ka bon Isaac mutia mabe mutia be futa terre. Merci beaucoup papa na biso en tout cas et ça pena bien makasi ko tambusa pena mwana parce que ils ont vraiment bien belé bana baza ba place moko ya bien te mais ngai na yo pina bébé na biso ya kitoko boye vos chéri donc la belle nana nzamba comme si pena mokolo ngo alelo étant que quinois et congolais aussi tout le monde a kaka pour les ala que non ba fête jour ba fête n'est pas Noël et puis ba bonne année mon apena ba ndako vraiment etonda mona ba soso ba loso mais ba jour atati ezala pour année bon ezaka siko fait ya ne pona sengo ndenge nza babateli yo banda année mobimba comme si on a fait de l'année il fallait que c'est plus nzoto oli moi soso bon mais to kopa te bon mère tikalini bon mais na tikali parce que ya tout ça moi préparation pour na bango da ça moi damas bani tango zo nga parler ninga et de na parler vraiment ngingo vraiment. OK, merci beaucoup bonne fête merci bébé bonne fête merci beaucoup. OK. Voilà, donc Nebo Kaka, donc la fête continue, la fête continue, donc qu'est-ce qu'on a sommé, tout à la personne ambiance qu'on a n'engezoleka, tout à l'ambiance qu'on a n'engezoleka, vous appelez bien ma casse parce que biso awa, TV radio T, TV radio T, TV radio T, radio est différent na télé, audio est différent na vidéo, tout na image, donc voilà, tout ça a toujours na place de l'échangeur, na bokasi ya ba abonné la biso parce que biso to za bana bitinga la bino et partout pour lingato kende to ko sala pe to se pesa bino le za bongo spécial bonne année 2024. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, les live c'est bino kaka. To za toujours na place de l'échangeur awa na limité. Voilà, tesco a pena na likolo donc na sommet échangeur ya ngoyo. Voilà. Bozomo na ba parents baye toujours na bana baye ko se pesa bana awa siko vraiment na sommet donc échangeur délimité yango to benga bongo Tour Eiffel to benga bongo Tour Eiffel ya Kinshasa donc yango kaka ndenge zalaka toujours na bokasi ya babone na biso boko toujours continue na biso vous appelez bien makasi kaka ndenge zalaka bo s'abonner massivement bo liker bo partager ko zala pena bien makasi surtout ming ba
ba commentaire na bino ba commentaire ko sala pena mieux ko sala pena bien makaska ndenge za bozomo na bongo toza toujours na place de l'échangeur ya limité bana bazo kanga ba photo baboti na bango baza bazo sepesa bana et puis bango ba para ba ko sepa parce que toko timbula sikeza la kaka moi faut mona pena au sentir mouvement quoi donc ça pena ngona poko longola biso awa tozo kende siko kimbuta totala pe ambiance za bongo na changu toza ki bongo na ville kuna na Gombe to yepi awa na limité place de l'échangeur siko tozo kita siko changu to kita siko changu tota siko ambiance zo ka bongo na air changu kaka ndenge za la pesa pena bien makasi toujours na bokasi ya babone na biso ya biso podcast TV awa ne makambu ndenge za na kosola pena papa ye pena bana na balati pena kitoko makasi ba bébé na biso papa ta la caméra ya biso podcast car ndenge za la ka bonsoir et bonne année. Bonsoir, bonne année malamu vraiment. OK. Merci beaucoup papa na biso comment yana? Comment nanga bienvenue tika. Papa na biso bienvenue outi na commune. Na outi awa na Lemba. Outi na Lemba oyeka ko sepesa ka bana. Boye. OK, merci beaucoup. Ba fête zo les kanani ta ke parents. Fête eleki malgré na ba difficulté kasi to sala ke fora to sepelisa bana na ba effort propre. Ba salaire bongo bimite kasi to lugera ba cascade to sepelisa bana. Ki ba petit bazala ka servi mo mbuma loso mo likola soso. Nde yango ko soma bango loso mama desu kasi fête eleki vraiment na misère makasi. Na misère tala kaka. Merci beaucoup papa na biso ya bienvenue. Pour ni teza la pena ba weekend to mona pe bana pene belé. Ni ne manka ba pena ba weekend eza la pena bo. Longo ma weekend esenga ka moins de possibilités parce que moi na akoya na kati ya weekend ako senga ke osombele ma bombo osombe biscuit kasi moins de possibilités zate. Au moins biso ne toza ba jeune moto que no travailler ko songa boye na ba difficulté kaka. Siko to senga kaka Nzambe nda okengela biso po tozala kaka ensemble. Nda mona moko mwana po ya weekend na ba difficulté kaka. Toyaka na bangoma ba enta kaka. Ya mo ozuma $10 yoko senga ke o sepelisa bana. Kaso ezate bona vani na ndako. Nde yango wana. Merci beaucoup papa bienvenue na bikeno bonne fête tokumsaka tata Nzambe parce que tokumi mokolo ka ndenge zalaka. Oui. Merci beaucoup. Merci naza pena maman na biso maman uta la caméra mbote papa. Bonne année. Bonne année. OK, merci maman na biso to mona gwaki abana kala. Na ki banda kala papa. Na yeko sepesa bana me biloko tokuta mutuya. Mutu na kasi papa faut qu'on a 5 000 à chacun. Neti ngambo nena papa na bana 4. Na futi na 20 000 francs. Siko j'ai 5 000 francs. Photo 3 000 francs. Donc na même $25 bana vraiment ça gagne bien té. Mais quand même il faut comme ça tata Nzambe parce que to comme kolango. Ouais vraiment ko zanga té na comme c'est vraiment Nzambe merci et bela comme singa lelo belé ba comité. Et bela to zaki na les 30 lelo les premiers ba comité mais na komi malgré tout ça mo ba koko sommet. Nzamba osala ba. Mère ina ba petit tozomona ba petit mais père aete. Père wana. Ah papa ça wana papa yaro mo lilobe osala vena bien. Papa yaro bonne année tozana fête bonne année osala bien makasi ka ndenge zalaka. Voilà. Namoni petit nango pena ye na pesa komba ya Mbappé. Bébé Mbappé viens. Bébé Mbappé viens. Waouh. Bébé, ça va? Comment on est? Maman, comment bébé est? Ben ciel. Mais? Ben ciel, bénédiction du ciel. Wow, bénédiction du ciel. Bénédiction du ciel. En tout cas, bien habillé. Bambi pena qui toko makasi, mais mère. Si quoi, on peut se bien la différence. Fête année passée na année, différence c'est ça? Différence c'est Ezali. Ezali vraiment pour année oyo. Tokoti na to fête na président Sika. Hein? Non président Sika. Oh. Donc il y a une différence vraiment dans ma case par rapport papa n'est passé vraiment j'avais des difficultés mais pour ça accident maintenant vraiment ça m'a pambolinga on a fait ton l'aisement. Merci vraiment. Merci beaucoup et bonne année. Bonne fête. Merci bébé. Ça vous pense qu'il y a un bébé hein? Ça vous n'a qui maintenant en mouké. Bébé, allez viens. Regarde. Waouh, bébé, courez. Merci, bonne fête. Allez bien fêter à la maison. OK, merci beaucoup en tout cas internet Nabiso. Vous abonnez massivement à la chaîne Nabino Wolinga Makasi. Il y a Biso podcast pour vous vraiment des cités car ndenge zalara. Voilà dire le Nabino Kaka. Gare centrale na ville. To quitter ce qu'on place de l'échangeur na limité. Kolonga Biso asko
inde tina kimbuta tota siko ambiance ezape na changu kaka ndenge ezalaka. Merci, to juste siko nzela tokota siko changu. Merci, on se retrouve juste après. Donc voilà, très cher internet, il y a Biso Podcast, en tout cas kaka ndenge ezalaka. Donc voilà, nous sommes précisément à la place boulevard Kimbuta, donc Kimbuta. Et après Kouta Bongo Kimbantseke kokene gare centrale plutôt kitina place de l'échangeur na limité. Tosco na Kimbuta bino bozo mona pe ambiance na Kimbuta malgré courant moi kokoso mais bon comprendre car ici c'est Changu, donc Changu n'est vraiment nazaka fier tant on a dit tarapena mabele ya Changu mabele mais donc mabela bakoko donc Changu ne tombera jamais donc tous les 4 districts na les labine à trop car ndenge zalaka en tout cas abonnez la biso, s'abonner massivement, pour liker, pour partager, commentaire surtout, bien ma casse car la balobi, chaîne Ezaka Moko, il y a biso podcast, donc on est besoin d'informations vraies, tout le temps to zabana misa na bino abonner na biso, donc to zabana misa na bino, nenga botinda biso ne peut to saler en ko pour que abonner na biso, bo sala bongo satisfait, et en tout cas bonne année à tout le monde, bonne année partout, bozali car nenga zalaka. Moko Yabino Molobe, donc Watakin 24, les lions de la presse congolaise, à Salaki Bongo, en tout cas, Otobenga Bongo spécial, spécial Bonana, na tout le monde, donc spécial Bonana na tout le monde, donc voilà, bon comprendre Tozana Changu, précisément na boulevard Kimbuta, Bino Bozo mon ambiance, c'est toujours ambiance vraiment, parents pe awa, baron pe bazo bimisa pe banana bango, bazo que n'est pas que la fête continue car on est zalaka, na ko sur la pena nekolanga moko. Et voilà, yebi car ndenge ezalaka nango ebele babanga micro moi façon donc bon s'abonner massivement et qu'on appelle bien makasi car ndenge ezalaka balobi spécial bonne année spécial bonne année awa ne makambu ne sekezala kaka bon s'abonner massivement bon kozala bongo dessus donc voilà spécial bonne année bana changu bango bana changu ba sepela bongo bonne année na sola pena bana changu car ndenge ezalaka balobi changu vraiment mabele quoi mbote papa eza bongo mabele ya changu totika ba bonne année ezalaka to so ba moi moko mibale na biso to ko bozo pa parler tala biso bana ndako ba ne ba fazer nde ba ozo ine manani ba fazer ba ine 01 ba dese même biso to zo biso parler tala to amsika otodaka ba nini kingasani kuna to zo biso parler ba ni nde ezalaka fe merci ko ba fête les kindeni alors de fête les kindeni kitoko ba ni nyonso kitoko normal fête les kindeni kitoko OK merci beaucoup bonne fête de bonne année car ndenge ezalaka en tout cas un grand merci na batutu basola na biso na ministre oyo en tout cas sali kitoko awa siko mabele ya Changu boulevard Kimbuta donc boulevard Kimbuta na moni pe maman na biso pe yepe na bana car ndenge ezalaka mbote maman bonne année OK merci maman so comment nani maman Charlène a ucha boye totinda ku ndenge ezalaka na 4 kaka ba fête kaka maman Charlène mais on en retard te bon les arrêter pour place tout donc ba tout plein ya on to mekana ota to poussa moi mke msuma place rosa merci Charlène moi motuna muke ba fête ngo mona onene nini zona kana ngo bien ba fête ele kana bien na ngola nzambe OK merci beaucoup et je vous souhaite bonne fête. Merci beaucoup. Là c'était maman Charlène. Donc il y a pas d'autre musaka bana. Bon moni bien zo luka ko espace exact. Donc muta pena ba place plein à craquer. Il y a un match à le parc na Brésil Tony. Na boulevard qui muta match à Brésil Tony na se comprendre. Plein spécial bonne année. En tout cas c'est le pena kitoko makasi et bana balati, bana balie ba soso. Mais continue tuer les 31 parce que bonne année Zalaka le loté le premier karaté. Bonne année papa. Boni. Bien papa. Maman so comment maman Fallon. Maman ucha boy. Na uti ndaku na kena bana na planète ici ko bataka ba photo ba sakana poto. Na retard te maman. Na retard mais depuis que na poke za moi bien par rapport à moi. On va fêter les galango bien. Et les galango bien nzamba sungi. Tout na chang. Na te pote fêter ngo kitoko marié ba mpiaka et l'équipe vraiment bien ma case. OK, merci beaucoup. Bonne fête maman. OK, merci beaucoup bino bozo mona kaka ambiance vraiment l'ambiance totale ba petit bazo sepela ya ba petit na boya yo le gars bana chang chang mabele bonne année abio chang merci beaucoup ba fête les gandeni masa fête les gandeni bien fort kitoko bena yo comment on et pas Epaphrodite bokia boy tu registres la débordant pour te séparer ta na changu
bana chamba ngese ba da bonhomme mais kuna za loin to tambola butu butu mais transport bezate boge makolo transport bezate tu veux dire makolo boke makolo ati de bonhomme boto sepela kaka abo sepela kaka transport za ngo mais to sepela makolo mais na ba parler déjà mo le koti calme udameni nga frites boulet fumé soso likayabu na kwanga ola masala nga bo udameni nga dame frites makemba tomsol mbisi tomsol na soso telo ebele fona na mo pe ola sipe kitoko merci père message no ko para mamba balati bato ala singa bien apesaka merci ba père merci pour nyonso basali ba basepesi nga basepesi mutema na ngai merci pour nyonso basali pour na ngai pour na sepela on est pesi ba merci beaucoup bonne fête donc l'ambiance continue toujours car ndenge zalaka balobi donc bomoni bongo kimbuta pena awa ambiance bomona ba bar peneza pena plein rosala kutu te plein pena rosala kutu ba tumususu bazotambola bazoluka place esika nini ba rovanda ba place ezate de ma place ezate awa na kimuta donc bato bazotambola vraiment bato bauti ba quartier 13 bauti ba quartier 1 bauti ba quartier 11 ba 3 bauti ba kimateke il y a aussi des gens qui venaient de Lemba de Matete ba na bango na kimuta awa ndenge bato misupe ya kimuta awa okenda bango pe na Vindi Stade car ndenge zala bango okenda bango pe partout parce que bazala bango na mboka na bango quoi eza bongo mokolo moko pene ezake na ko bana ndaku te faut ko tambola faut ko se pensa nzoto mais na ndenga bien je sais pas nzoto na ndenga bien na ndenga mabete soko moni mutu esali komi mwa yeke nga pale pena kitoko makasi merci beaucoup nayebi ke bato balandi biso pena na spécial bonne année na rebande lisusu kopesa bino pena ba bonne année donc partout bozali car ndenge ezala quand moi votre humble présentateur Watakin Fekat, les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé tour de compte de la presse congolaise, toujours Exode 14-14. Na Sima Caméra, Nazaki Bongona artiste, Coco Safatuka Montréal, un grand merci à vous. Balobi les trios, donc les trios, bonne année Nabino, les trios, bon c'est Roni Malunama, Totorena, Migoto Bengaye Massaro quoi. Et pourquoi pas aussi à saluer donc Checking, boss Checking. Yannick Malunama, bonne année mon boss. Donc bonne année Nabino car Nenges Rabat tout. Ya chaîne na biso ya biso podcast TV ba confrère nanga ba concert nanga ba bonne année na bino ba 2024 année de bénédiction année mo ya mapamboli année ya makambu kaka ndenge zalaka donc bo s'abonner massivement abonner na biso bo like bo partager et kozala kitoko makasi pourquoi pas saluer donc maman Laura Schumer boss mutalala na livre sterling na dollar na poche 18h45 kene na Western Union benami kiana coup de chapeau maman Laura Schu ba bilisa ko te juba na café bana ngoto bana lemba bana kimbantseke bana masina balobi bonne année spéciale bonne année na bino car ndenge zalaka ingénieur radio basadisa pourquoi pas si saluer donc ba confrère nanga ba conseil ba tout ya podcast TV ba bonne année na bino et ko zapela kitoko makasi na bikela ba palais place tozali et ça pena bien makasi maître Jean Fumu maître makasi je pena soko simela ndelo makambu nyoso kitoko ko zala kutu de cité merci beaucoup bonne année na bino na ba palais bonne année partout bozali Bolanda spécial bonne année oh ezapena kitoko makasi kozala pena elangi moi j'aime des remarques ba commentaire bo liker bo partager bo s'abonner kozala bien makasi merci tokutani mokolo asima na mule koya tope na mikolo oyo koya soki yesu masiya zongite tokutani merci bye give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na kolo